Lisapo onge banoko na ngai boboyoka lisapo oyo ekopesa bino moto passe. Groupe ya bato oyo gouvernement ya ex-président. Groupe oyo jour moko boye ba desidaki ete ba tongela biso aéroport ya monene ba tie ba formation e belé ke bako betela biso loko ya moto oyo kutu ekoleka na ba aéroport nyonso ya Afrique. Plepepe zoba abeta maboko na ndenge moko ya kosakana te. Bato oyo les jours J ba radio ba TV nyonso ekoyaka awa po ete bazwa ba information internet epe ekoyaka awa po ete ba filmer comme preuve à l'appui. Bino moko sikoyo botala bato ba ya ebele quelques minutes boye ba gyrophare longwa nzela ba groupe oyo bato oyo ba ya na ba mbila ba gyrophare tango sikoyo ba koti awa ba ye proposer première pierre po ete ba rassurer bato nyonso ete bako tongela biso aéroport ya monene. Bino moko sikoyo botala groupe na bango ba ye ba responsable boye na bilongi na bango ba ye pe au sérieux nzoka ba ye ko poser première pierre ya buzoba nzoka ba ye kinde ko sala ba bêtise na mboko na biso na aéroport ba tata bibi bambo ye. Bino moko sikoyo botala ndenge première pierre na bango e bongwama na yango nganda ya ntaba place oyo ba tumbaka ntaba. Bino moko sikoyo botala nzete na bango ndenge e bongwama na yango nzete ya nganda ntaba keli buzoba. Erezima ete nzambe pe alalaka te atindeli biso mokonzi ya mboka président Félix Tshisekedi aye ba mutu oyo azali na musala ebele po ete batikelaka ye poubelle ndeko na ngai boko kamwa mboka ekomaki poubelle ndeko oyo aye sikoyo mwana mboka aye sikoyo kokombola malembe kobongisa malembe ale bango nyonso sikoyo bakomi kokoma mabe kofinga président Faché. Tala biso bakinois pe na ba congolais déjà totimbela bino kala ata ete boali kofinga na CC na ba Facebook déjà totimbela bino kala boye ba ete biso se na mokonzi ya mboka mwana kini ya solo oyo tomona place abotama ata bo mati ndenge nini biso se mokonzi na biso Fachi Beton oyo aye kokombola malembe kobongisa mboka malembe mboka ikomi deja kozonga na rai ata bo mati bokiti mutu akolonga ye azali te po ete mwana ya Congo mwana oyo batumba bakunda motolu na ye na kati ya Kinshasa mwana ya kini oyo abotami biso nyonso tomoni ata bobundisi ye boyeba ete peuple congolais nyonso ali na nsima ya mokonzi ya mboka mwana na biso Fachi Beton oyo banzela ekomi kotongama bomata bokita ata bobatami bokimi na CC ya Union Sacrée tokobwakela bino ndobo nana ba greni na mbisi ete po ete bolia bokangama po tobenda bino malembe po tobimisa bino na poisa. Donc soki omoni makambo oyo Fachi ali kosala te seke oali kaka motema mabe to na kindoki makasi to osimbelaka badoki bilamba ete ya bino